nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Joyeux Noël en botte la bino merci pour vous bebo sa télévision la bino pour la l'info linga la journal il y a peuple pour la peuple tout font la journal pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ça qui message de vœux pour na congolais nyonso azaki accompagné la première dame Denise Nyakero Tshisekedi Bolanda. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Nous vous invitons à continuer à croire en notre capacité, en tant que peuple, à surmonter les défis, à réaliser nos rêves et à continuer d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. C'est tous les jours que nous bâtissons ce grand Congo, que nous léguons aux générations futures. Que chaque famille soit remplie de joie et d'espoir, renouvelée avec la promesse d'un avenir meilleur et que tout Congolais vive dans l'unité, la sécurité et la prospérité. Tels sont nos vœux pour l'année 2024. Nous vous souhaitons une bonne fête de Noël et une heureuse année 2024. Mongo akue na moye, Nzambi anulama, Nkolo azala na bino, Mfumu Nzambi kakala ibenu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Marie-Josée Ifoku, au Azalaki candidate à la présidentielle, peu autorité morale, il y a parti politique à ENC a souhaité joyeux Noël, peu de meilleurs pour là-bas la République démocratique du Congo, qui a condamné par représage Oyo et Selema qui contre Moko ya ba maman kuna na province ya Mbujimai Azabongo na micro ya Stéphane Skandi. Peuple congolais, le 25 décembre 2023, naye lelo ko souhaiter biso nyonso un joyeux Noël. Lelo ezali mokolo ya mbotama ya Christ. Elakisi esengo, elakisi kimia, elakisi bolingo. Alors naye lelo lisusu ko profiter na temps oyo tozali ko traverser, ko rappeler biso nyonso que na temps ya période ya campagne ou un peu avant tokutanaka entre biso ba candidat président pona kosolola makambo ya maponami. Mais toyokanaka penza na senite et to constataki que seni azalaki penza prêté. Mais tomoni que le 20 décembre, peuple congolais a décidé à respecter rendez-vous constitutionnel. Biso moko tomondi nege peuple a telemi, a bravé d'intempéries, a bravé retard nyonso ya seni, a bravé certaines irrégularités, mais a décidé à respecter rendez-vous constitutionnel. Et biso toye kosenga na peuple congolais, biso nyonso esika tozali, tolongwa na kati ya bitumba, tolongwa na kati ya violence, ndenge tomoni na kati ya ba vidéo, pour humilier ba maman, ezali une malédiction pour le peuple. Et tosengi que genre ya bizalilwana esila kobeta maman kobeta mokolo pona ye asali choix na ye toza na kati ya démocratie ndenge tolobi. Alors tosengi moto nyonso ba papa botika ko humilier ba mama na oyo nyonso touti komona na kati ya ba vidéo. Et to continuer lisusu ya koloba que maponami peuple congolais ezalaki choix na ye. Biso pe nyonso oyo tozali na opposition oyo tozalaki na kati ya pouvoir tokendeki to respecter pe choix wana tosali biso nyonso maponami.
tokomi lelo na temps oyo tozela résultat oyo seni akobimisela biso nga na ekobenga na responsabilité ya seni po lelo miso na biso nyonso ezali kotala yo tosengi na yo on refléter choix ya peuple congolais parce que peuple congolais a sali preuve ya responsabilité peuple congolais a sali choix ya responsabilité et yango na biso pe tosengi seni azala responsable na kobimisa ba résultat selon désir ou bien choix ya peuple congolais. Na ko bana biso nyonso joyeux Noël, bonne année pour tozokota na mbula sika et j'ose croire que tokende pe na makambo sika. Président ya parti Merjiko Maître John Mbaya asalaki porte de presse moko week-end eleki kuna na ma campagne sur place témoin événement Nadine Asona. Congo eza caravane eza ko suivre bon chemin nango vers le développement. Konde ezalaki inscrit na point de presse oyo epai wapi président ya mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO na mokuse Maître John Mbaya bakiselaka le bulldozer altalisaki polele liboso ya bakadre pe ba membre ya parti kobakisama na ba journaliste oyo bazalaki présent na point de presse oyo kuna atalisaki ndenge ba élection ya le 20 décembre 2023 elekaki kitoko na 95% na occasion a profité qui pour na ko féliciter président ya Seni Denis Kadima ndenge a organisé ki ba élection malamu oyo ezali ko senga ata de ba mon côté après compilation ya bureau par bureau et talisi ndenge population ba voter massivement numéro 20 na présidentielle Fachi Beton Maître John Mbaya azanga kité ko saluer ba effort pe sécurité ya makasi oyo ba policier basalaki na étendue mobimba ya Congo na moment ya ba élection na sima et ya ki tour ya ba G ya question pe réponse et pas wapi ba journaliste ba posaki ba question ya ndenge na ndenge pe Maître John Mbaya le bulldozer lokola zaka mwana mayele a répondaki bango kitoko Denis Kadimeleki kitoko makasi parce que kolandisa na mapona mususu oh to monaki ba dongolo miso ba organiser en 2018 ya Denis Kadimeleki malamu po ete banda ba vota kiye po a diriger ndako ya Seni tina mokolo ya organisation ba élection bitumba na bitumba mwana mobala bato alemisi maboko te donc po na biso tokoki ko emele nzembo alongi na ye lokola na parti MRJCO nzambe nde azalaka liboso de Maître John Mbaya président a clôturaki point de presse yango na Lusambo. Fondation Panzu Masunda na bokambemi ya mwana mboka Panzu Masunda bango ba organiser ki réception moko ya kafu kafu pona ba handicapé moko la lundi 25 décembre na commune ya Ngiringiri. Fabrice Lundombi Igor Tingi reportage. Motema malamu na ye eza ya kala pe ya makila nani wana mwana mboka Panzu Masunda Rodrigue akoma na ye porte-parole ya handicapé azali pe na fondation na ye alingaki kolekisa fete ya Noël oyo pamba te talatina asanganaki na handicapé pona kosepela na bango réception ya kafu kafu ndenge bozali komona na bilili Papa Solution aliaka ye moko te alingaka kolia na baninga signe ya affection. Dosebeli makasi honorable Zibiso Vandi Zibiso tolie tomeli en tout cas nzamba pambola honorable nzamba pambola ye toli aka honorable kanisi biso abosani ba handicapé te mbali musuka bosa ya kanisi biso pete na biso akwese makasi nzamba lola akanisa ya pambole belé oyo to fixaki ba objectif na biso pour accompagner bando na biso pour ceux qui vivent avec handicap pour la capacité bango insertion sociale na professionnelle na cadre de la société et wana tout ça na ba initiative ebele oyo est prévu pour la mois ya 2014 au Banda notamment pour soutenir ba activités socio-professionnelles na bango na ba différents domaines de travail na bango pour accompagner bango Nasima papa social Rodrigue
Panzu Masunda azwaki badoléance ya moko na moko ya bandikapé na motema malamu na ye. Rodrigue Panzu alobi akozonga na motema malamu na ye. Rodrigue Panzu alobi akoluka ba solution pona bango, ye alingi bonheur na bango pe bazala autonome. Rodrigue Panzu nazali président ya fondation Masunda Panzu na famille on a boté milango famille yanga biologique nzambe abakisanga famille élargie où ezali ba personnes avec handicapé au fondation Zimi accompagner bango yango na mokolo ya Noël na lobi na fêter na famille élargie on nzambe pesanga la personne avec handicapé ba vivre na ba orphelin. Gouvernement congolais ngai moi na pe ya Congo o nazui moi chance tongolu ya kovanda na mikili ya poto na mikili ya poto bafuta bandeko na biso baza ba handicapé na kosenga na gouvernement o ezokota parce que tout déjà na maponami et penser na bandeko yo bokanisa bango basa la moi budget moko ko répertorier tous les handicapés bas on ne fait qu'un petit rien. Ezalaka boye soki oza motema malamu et continuaka tango nyonso. Panzu Masunda Rodrigue ye a confirmé yango na fondation na ye ba œuvre na ye eza komonana tango nyonso asalelaka population ba personnes vivant avec handicap oya komina ngiri bazalaki na esengo po ba confirmer que ya solo papa Rodrigue Panzu aza vraiment papa social pe l'homme de solution koba baza sima na yo motema malamu na yo ekofuta. Eric Travel, agence de voyage ya mwana mboka Eric Mwamba baza place ya sur pour na kusala ba voyage na bino. Reportage. Tango yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi oya ebi sa confiance ya sur agence Eric Travel droit ngara binde na pesa tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique eza mobimba na France eza mobimba na Italie na Schengen mobimba Bambo Sanate, yo oza pe na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, oza na pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric eza wana, erataka te, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bango na 11e rue Limete, mosika te na INPP, yo oza na Tchangu, Boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Na Mikonga, na commune ya Ntele, ozali sur Boulevard Lumumba, numéro 44, na quartier Mikonga na commune ya Ntele. Référence à CCT, non loin ya alimentation régale. Bana ya Funa, na diagonale ya commissariat à la police, côté ya Rekingabwa. Bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu, doswami sur avenue Bongandanga, numéro 2 na commune ya Kasavubu, na kati ya immeuble PP Center. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin, pene ya Facebook. Bongo na rond-point Ipen, dozali sur avenue Marine, numéro 1189, na quartier Ngoma Kikusa, na Binza Ipen, en face ya entrée principale ya église de la Porte. Agence Eric Travel, ezome mabino likolo, bokome la pema. Oh, j'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Insécurité eza kokoba se kokoba na ville province ya Kinshasa, surtout na commune ya Makala. Ba visiter ki famille moko week-end leki. Rapporter info lingala bete ki tourkuna Ruth Kindu Fabrice Lundombi. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali lisusu likambo ya kolobela te. Awa tozali na commune ya Makala na quartier Bagata, précisément na avenue Ngamangana. Bota la binomoko bakulu na basali sabotage na ndenge ya kosakana te. Tala nde basali ngandako Kongo oyo Kongo lo mboka nini na lali naza kopera na uti kopi
na ye nayebi ke ndako na ngai nafutaka na mbongo na ngai na propre effort ya ngai moko na koluka na ngai nayibaka te nabomaka te nalali na kati ya ndako bakulu na bayeli nga mélange na basoda baye babuki nga ndako babambi briki kokokokoko baokosela nini ke fongola ndako la police tosala patrouille nzoka basoda te eza bakuluna na boyi kofungula ndako babambi babrika minene ndako epanzani bakoteli nga na kati ya ndako babandi kobeta nga bamashete bambata mashete bakoti bafunguli valise bazwi mbongo nyonso bazwi biloko nyonso ya valeur ndako ekomi etikeli nga ka polele bongo do insécurité eza basoda botondisili biso ana basusiati oyo bapolise bakuluna bakoma koinfluence bakuluna bango batie baarme bazwi bakuluna batie liboso bango na baarme na bango na nsima baya bapanzaka biso baporte bandako bayibaka tala porte ndako siko nalala wapi nakoma fazer to ndenge nini makambo ya boye ezali malamu mingi te na yango population asengi na gouvernement balukela bango ba solution po bazali na kimia soko mokiete population evandi na Kimbantseke baza na problème makasi na likambo etali mai reportage awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté mosusu bamela mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fati ayokela biso mawa atela biso koto toza problème ya makambo ya mai de souci nde yango wana soki atili biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetela mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango bamaladi ya ndenge na ndenge sinda to pe citronnelle eza pe na babienfait nango mpo na santé ya population Nadine Sona affaire découvrir bino yango basous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzoka nde eza na bavertu ebele na ndenge ya kosakana te yango eza nini ye eza nde citronnelle to sinda yango ejuwaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso na oyo etali indigestion bosimbake citronnelle eactivaka digestion estimilaka bafonction ya estomac eza na effet moko positif pour na bacolite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pour na dégonflement citronnelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa iwapi eliminaka ba toxique et kondisaka nzoto il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa citronnelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila pona bato oyo babelaka rhumatisme citronnelle eza fin esilisaka douleur yango il suffit kaka ozwa yango onikiniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyonso ekosila grippe rhume na fièvre citronnelle esilisaka ngo dada grâce ya anti-inflammatoire nango okomela yango ndenge nini ozwi mai na yo otokisi yango makasi okitisi yango na moto ozwi citronnelle na yo opasango kitoko onikiniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na nsima oza na ntina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komelaka tase moko ya citronnelle bokobanda kolala pongi kitoko neti babebe citronnelle eza très efficace esilisaka douleur ya baventre yo ndeko mwasi
kasi na temps ya baperiode na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronelle na yo omeli pasi nyonso ekosila. Botuna nini citronelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insectes na ndenge ya mokiete. Okosala ngo ndenge nini? Ozwi citronelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi ba porte pe ba fenêtre nyonso milinga wana ebomaka ba insectes nyonso na ndenge ya mokete. Ata pe soki ngungi tonjoi eswi yo isifi kaka ozwa citronelle na yo oniki place oyo insecte eswi yo pasi nyonso ekokende. Nzambe aza malamu asala presque nyonso na se na moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi. Botuna nga nini citronelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te. Ndeko ozwi citronelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe. Citronelle neutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa idete. Bavol CA ebandi kitoko kuna na province ya Gemena. Reportage. 15h50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po basaluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. ozala poso olata sapato kitoko pe ya qualité place ya sur pona kosoma sapato na yo eza na 7e limité okozwa papa griffe aza wana pona bino. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton
oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais ozala même na baministre nao ministre ya culture azali, ministre ya industrie azali, ministre ya PMI azali, PMR. Mais pourquoi te koko changa maboko na pena diminuer taux ya chômage pour nous les hommes? Par contre nous avons pas Patrice pour diminuer taux wana ya kuluna pour encadrer jeunesse pour transformer bango si on t'a pour ça la sapato. Est-ce que avant ça on a besoin ça kuluna? Je ne pense pas. Automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza été pourquoi la sola rapena fait dans la gentille Mobila oyo adjoint na ye ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Modula namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto bona yebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango. Moi je pense que mosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit na peu monsieur mona basara badora kekele pour mona la présence de la salle naza bien organisé naza na bikanda nyonso oyo ekosena l'état lobi koto soutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te. Bon je comprends donc client nyonso akotaka awa oka yango papa Grace Mawa ngo babiso mama te o basoutenir yo il faut simba science mais nga non simba science na vina ngati donc chaussure ya awa ozala osala fête odia bato nyonso na fête nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma boliki lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala comme il se doit otaki bate eza te. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Poto balonga pona bana na bino eza dia mingi yebaki epesaka santé ya kitoko vitamine pe énergie. Reportage. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Nous avons communiqué écologique pour la lecture na yango na Ritkind. Ba famille Luvualu Fundu bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya papa noko pe yaya na bango na kombo ya Lutonadio Kester Gaston oyo wakufaki mikolo eleki programme ya matanga ezali boye. Vendredi 29 décembre, ve montuaire et kosalema na parcelle familiale oyo ezwami na avenue Kindundu numéro 49 na commune ya Makala.
Pe mokolo ya samedi 30 décembre na ngonga ya 8h levé du corps na morgue ya Ngondo Maria po na bokundami na ngonga ya 10h na cimetière ya Mingadi. Tika ete communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaki Lutonadio Kester Gaston. bozalaki ebele mpona kolanda info ngala journal ya pe mpona pepe soki bosepelaki na kosala merci na gare ntingi matomi nazalaki na nsima ya kamera concours rédactionnel ya Nadine Asona Rite Kindu Fabrice Lundombi azalaki na montage ngala bino topesani rendez-vous mikolo zali koya au revoir ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango oyo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi e bangwaka e boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala